Abonnez-vous à Exemple TV et n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, c'est parti. La majorité des jeunes leaders, la majorité des actrices, na généralisé. Question na yo, ils ont clair. Le co généralisé biso. Qui est bino ba leader, bobi mana ba. De tout monde en musique, ba danseuse, ba bino mana ba leader. Non c'est que pour nous éclaircir ba tout na biso. La question na yo, ba o ba bomba ba bomba. Ce que ça va. Bana sala groupe na bana linga na kata groupe na bate. Te kuna un homme qui 5 ans, na tiga ko linga na kata groupe na bate. Actrice Tili le nom na tiga. Ata je t'aime te. Na lobby. Artiste na groupe na bate. Mais avant na sala na groupe na ba actrice. Ya ba ko ba. na linga ka déjà moi si. Ata actrice. Ata actrice. OK. Mais na groupe na nga pendant 5 ans oyo. Moi si mon na groupe. C'est ça. Non, non, c'est pas aussi vraiment. Vous avez la pour d'avoir que vous êtes une actrice. Oui, na bota na actrice. Oh bah tu peux entendre le biso, on soit éviter na bota na actrice. Na linga na groupe na mate. Na linga c'est pas. Sauf ça les calculs tu vas 6 ans 7 ans déjà. Depuis na linga il est na bota les mois là. Rien à voir na madra c'est ouais maman moi on a pêché bota maman na vie chance santé là. Messi, la Messi est oh, Clara D. Chance Tela, maman, Clara Fati, Lionel Messi, la Messi est oh, Clara D. Tant que vous avez fait mon sou dans jouer à péter, vous allez bien être sauté. Vous avez le bigaka. Vous avez 10 pièces. 10 films. Aza combattante, elle joue tellement bien. Elle a rejoué. Elle joue. Pourquoi tu es compliqué? Mais dans le bien, dans ce groupe, on a créé bateau pour jouer quand même. Mais je te jure. Mais yo mos Clara ta wenge wana. Clara bando jouer par parole et belle. C'était encore en fait. Ce qui est vrai c'est quoi? Bando jouer elle est très bien formée dans l'école militaire apparemment. Ah. Parce que pour l'emploi ça monte pièce mon ma charge. Ngai. Na zana ba. Na obunda po ba wela ngolo. Mutu ano ko mérite mo na pesa yi. Bando za Clara. Non non, ba te bele ba bima pe Clara ka ti. Clara ba jouer mo di. Yo so sala 10 pièces na yo étant leader. Clara joue na 8 pièces principales. Après Clara a qui produit à Kuna et pas na yo. Ba mo na pe na style on a ba ka mo ba bi oh. Combien ils ont neni? Non non, bando so ba peine mo te ba. Non non, ba depuis na bandaka wenge tina suka. Yana mutu abenganga pona reconnaître Clara ba sa couleur à côté moi. Maintenant c'est bien na Clara a joué bien. Ba sa poto lelo. Nga ça na pas sa poto. Maintenant moi ça poto di bosso. Na ye groupe il y a plus que 20 sika. Na ça dana moi sa poto. Kala c'est ba 10 ans 11 ans passé. Sans rester, la malheureusement, ils ont ma question, ils ont tout ma question. Non, ils ont basé na combo montu, c'est ça. Non, mais comment montu né maman moi moi non elle bosso la vie. Mais bateau nous pas la question. Quand ça dépend sur les noms sur ça là sur bateau ma bé. Et ça m'a bien né. Ba yebi ki na bota na la vie. On a elle bosso la vie chance. Le bébé de maman Clara et de voilà là on a suka na artiste. Vrai fou que bana pe avoir na c'est bien pour y paraître pas la face. Tu vas voter pas non non tout ça m'a beaucoup été mais place on a c'est pas annoncer bato musu ba yeba ngande wa na bien ba coupe pas maman Marlène si t'as bien français pas maman Charlène Ben si t'as bien français pour les gars comme surtout ça m'a beaucoup bon donc continue ça m'a beaucoup quand même oh personne n'a eu dans ma réponse. Yo comment ça on ça bon ndé mais bien non non non. Exemple TV qui toque, rien à dire.
Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a ça Péric Boy. Il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque. Rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque. Rien à dire. Voilà. Yassika Eye, exemple télévision et Boti Barési Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup à ma fanatique au Bolingangaï. Barési Baza TV. Donc bébé TV. Ils ont rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barési Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barési Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est plein de savoir-faire en angai. Oh lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barési Baza TV. Place par s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko ya notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on finit na toutes. Bon nous on gag. Ba télé-réalité y a artiste. Ba vie réelle y a artiste. Ba télé surprise y a artiste. Bon nous ba film congolais y a artiste. Donc ezaki zéro bêtise mais la préféré na changer comme Barési Baza TV. Ba te belé ba retourner zéro bêtise na longo la kiango. Et comme Barési Baza TV mais zéro bêtise ezakuna. Donc on n'a pas de bêtise. Zéro bêtise na kata Barési Baza TV. Pas de bêtises na kata Barési Baza TV. Bon nous ba film éducatif. Oh bon on entend papa maman les qui bana na salon. To bon abiso oh Barési Baza TV. Bon ça n'a rien raté. Barési Baza TV, bébé TV, Barési Baza TV, chaîne YouTube, bino actualité, théâtre congolais, film congolais au Bourgogne en bonne et due forme, car à la Katia, Barési Baza TV, abonnez-vous. Yopo qui sango. Partagez sango. Yopo qui sango partager sango. Ba tutu ya kati exemple de télévision, boki mape mbangu na Barési Baza télévision. Ba amoureux tu ya théâtre, ba tutu botala SB TV, ba tutu botala Belleville TV, ba tutu botala Naomi Barcelone TV, Fanny Massoudi TV, ba chaîne tout est diffusé ba théâtre, ba Leke TV, ba tutu o ba diffusé ba théâtre. Alors, boki mbangu boki s'abonner pe ya Barési Baza TV, ya Sikaye. Barési Baza TV, l'excellence c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barési Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti. Abonnez-vous. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barési Baza TV. Bye bye. Bienvenue à tous et à toutes, fidèles amis internautes. Grande joie de vous présenter cette émission. Vous êtes plus de 25 000 abonnés sur Exemple Télévision. Merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance. Alors, une façon de nous soutenir est que de suivre les émissions en intégralité, de ne pas ignorer les publicités que YouTube met dedans dans nos vidéos, dans nos émissions. Et surtout que liker, j'aime les vidéos et surtout vos commentaires. Nous en avons besoin et vous savez très bien pour une bonne marche et puis bonne réussite. Il y a émission, il y a Exemple Télévision. Grande et majeure toujours, comme je l'avais dit, de présenter cette émission. Vous êtes partout dans le monde, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette émission présentée par moi, votre humble serviteur, Barési Baza, messieurs les journalistes. Merci à notre Seigneur Jésus qui a permis à ce que tous les souffle de vie, devant vos postes téléviseurs, devant vos laptops, devant vos téléphones, devant partout où vous êtes, dans vos bureaux, dans vos maisons. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, grand merci à Adji qui est derrière la caméra. Petit, mais trop grand, car il est petit extérieurement, mais parce qu'il réalise en même temps et il fait le montage, tout le cadrage aussi.
Alors, merci à lui, Mister Bilili, et je pense à Yannick Chamba. Boss Amboka, patron beau gosse, c'est pas parce que tu as l'argent, mais c'est parce que tu as un bon cœur. Merci beaucoup pour tous tes bienfaits. Je suis très reconnaissant. Moté ma Clarisse, c'est un maman sociale, maman africain. Moi, si mon robe, moté ma malam, na habité à des qualités, na yo, Malik Arafat, clin d'œil spécial à toi, Willy Claude Jama, prêtre, Monica Makambo, fille de disque, bébé seigneur, maman la Kenaya et puis Primaël, sans oublier Jérusalem la merveille, moi la mamie. Gilles Monapotu et Gueto Kamazi depuis Montréal. Et grand merci à Willy Claude Jama, prêtre, vient à Katz à Londres. Malgré la lia kate, mais trop lité car la combat vieux. Pour me connaître merci. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir encore pour vous. Je crois que c'est pour une première fois un exemple de télévision. Mais là où j'étais, de longue date, mais na plateau Torasu, master de Torasu, frère, Toroso, la Benza, l'Écosse Gabana, Batubele, c'est surtout que il y a une personne qui n'a pas résine, c'est pas Koseka Gabana, bon, fait, n'habite n'a c'est carana, n'a ma bouquet, n'a comédie, tout Koseka n'a normal. Alors, moi, sourire, moi, Chakawana, bon, habité sur un oiseau, jouer le roi Kizengi, c'est un acteur, à multiples facettes, les lots de tous en honneur, il y a Oyamba et tout ça, moi, ma solo par rapport, il y a Moussa Nabissou, surtout que l'émission où ils ont un caractère culturel. Alors, à Jisoko, vous avez d'accord, on a fait pour dire déjà bonjour et bienvenue à notre invité qui est Dekos Gabana. Bonjour et bienvenue. Bonjour journaliste, messieurs les journalistes, Barési Banza. Bonjour, na batu nyonso babone nyonso ya Exemple TV et ba fanatique tous nyonso balingaka Dekos Gabana na balingaka yete. Je pense qu'il n'a pas suivi nos mbote na batan botale biso na botu na moi mbote na bino, messieurs les journalistes. Bonne santé, bonne mamuto. Ouais, santé très bien, pépère quand ndenge nzamba zo batela. Kimia, évolution à un groupe, Wenge de Gabana. Wenge de Gabana, c'est bon, 5 ans déjà. Novembre, on va toujours fêter 5 ans. Il y a un groupe. Novembre, il y a l'objet. Ouais, c'est octobre, novembre. Ouais, okay. 5 ans déjà. Et le groupe, ils ont s'est comporté très bien. Nangolan Zambé, toujours avancé. 5 ans, jour pour jour. Ça va, félicitations. Merci beaucoup. Le roi aventure, mais seulement. Le quoi aventure, mais seulement toujours avancé. Le quoi aventure, par exemple, la TV, ils ont avancé plus de 25 000 abonnés. Ils ont le quoi aventure jour par jour. C'est bon. Gabana. Ouais. Vous aurez peu de chance, on a peu groupe, pas bateau, les cas, peu de chance, ma font monter, ma que. Et aussi, baba pe ça espace wana ya kokoma na monde ba leader ba accepter yo parce que vous avez nombolo vous avez acteur na ba groupe mais je peux mutu commis et de l'eau 5 ans d'existence. Non, c'était pas vraiment facile na batu ba pe sanga chance wana. Début nion so batu bande maraté qui kokoma pe ya solo. OK. Parce que ba place on a les cas na zala ba ibara que nazar terre na bango. Faut na demeurer toujours na ba groupe na bango pour na nosa la fierté ya ba groupe na bango. Souci na ngota tant souci le na longwa to lobby na longwa. Ba ngana souci na bango nazara ka toujours na sia makona bango bazala nazala diriger par na bango. Mais un nzamba lo ba que lelo siko faut comme président pour que nous ça la chemin na yo. Na bimaki na sali oyo na salaki maki ba pesa nga chance té mais après ça ba revenir que moi mbalo face à musala za la président ya mona osala wana abota ko kamana Kader ne ouais ko sa groupe ouais un kokabona nga na papi Kader faire le père na pesi mbo de pesa sali na Paris et na famille nyonso ba bébé par ba petit tout pesi mbo mbote ya na kabona ye nde na sali groupe cinématographique Wenge de Gabana ezaki facilité. Parce que dans ça, 2 ans et demi, tu sur la raté n'a pas pris Kader et après tu reçois. Oui, l'année. Non, séparation, nous, il a la facilité. Pour moi, tout ça, à part président et la groupe, mon ami vraiment. C'est un master, non? Massa Nangaï. Vous avez été petit, petit. Non, tout ça qui est massa depuis. Parce que Nganaï est bandit depuis pas Charlène Benz. C'est Nganaï Kuna. Tu vas nous travailler Kuna, massa. Et après tout le monde kuna ngana yebiso mbale ndeka to ba masa boto bi lelo ato ya sur le téléphone du groupe mususu to longwe to ke pa mwana biso Marie Hélène biso mibale
c'est ba massa moto la vraiment collé et après on a tika maman Marie-Hélène ya lungwe a continuer baler après et au sala plus que vainqueur et après on a rejoindre na groupe na président nanga mais après on sala mon deux frères. OK. Séparation on a ya kozala déjà ba bien arrivé au fana ya banda moko. Non, to vandi ndako moko te mais moi ya zana ndako na nga tika vanda ndako monte. OK. Ah ils avaient acteur mususu. Ba acteur mususu no vanda ye. Mais yo zakine plus proche na ye vraiment to bano partager ne moi belé. OK. Séparation wana ya kolungwa maman au sala groupe directement mon nga mutu boza ina ye alungwa sala groupe comme président groupe nous ça directement na mutu comme ye pesa ki wana faut à calculer adversaire nezanga nga pesa na fana nga fo simba au côté na uta ki ba comprendre que na ki na sali mambo simbi. C'était dit à quoi en fait séparation il y a vite parce que il y a un moment to bando yo ka kader pe kisi ba mambo belé aji na ba poudre moko sera pas colis et surtout que yo pose avec qui très rapproché na alors bah ce qui s'assemble ça ressemble. Est-ce que bana peut coller yo té ou bana se sentir peut-être lésé na po na yo tu te dis bon d'accord je me décide na longwa pour que loko ba ko kolenga et que ngamona nga victime na ngote ba ko victimiser nga sur yango alors on a ça la chemin nga to likambo ya pas taper probablement bon pe kabola rapatu. Non départ nanga plus ces qui par rapport il y a savoir faire il y a mutunano parce que moi na groupe baby que gabana moi ça wana ça va faire neza papi kader za wana ba sala musala o je évoluer batu nyonso ba sepela nangote batu nyonso ba ngate ke ndale bon il y a des gens aussi ba ko yi na kati pour ba luka ça la séparation ba kabola bino voilà banda ko lakisa siko papi kader que na groupe da beaucoup ba leader mi bale muté gabana ndeza wa so bota la ba leader mi bale yé mo des gens da za gabana za na groupe moi créer quelque part na sala coup d'état so makamanya ko mama toyi na ye ko yebisanga boete bato ba ne ko beta lisolo ye ba no panzani no ko pananga so muta ko na calcul mungu ba ko yebisa makampo na yo aso yebiso ngote aso bomba yo moko so yo mo po na calcul folo ko na denda aéropo mabeza laki wa pe kader azalaka na style moko na système na ye moko barter nyonso groupe na ye balungwa te sa ya benga na bango c'est na groupe na ye c'est yondo za boye so comme calcul da ulungwa ye da vanda ko calculer yo ava yo ko lungwa ya bengani yo donc Jacques Kitso copie ayebi azaka ye bongo donc yo ko binga pe lo wana elegate chez batu tout abengana bango mais yo abengana tenga bengana ngate nga bengana ngate mais ye visi film on avait sonné dans l'émission abengana ngaite ça so calcul nini tu es tournage ngam na za metteur en scène ngam na scénario ba tourner tu y a ce tournage nena banda tournage boye singa vi au président vi et tournage banda te mo mutaya na scénario maintenant que yo mto di ngam na déjà sikuna kuna zu calculer to benga na derrière sala boye et comme mwe ngana DGT c'est calculé na mabeza c'est lelo wa mona odenda ngam na calculer ngamuko ayepe bandi tournage na bisi mutaki disciplinaire na sino papa so atuni ngai yebisa yeke na zonge pale na bimi na côté mo cyber na sala fiche 18h6 na publié groupe ngé de cabane na kombo pe yaka mbamo le même jour parce que kombo yaka le même jour te kombo yaka avant parce que ba no beta masolo ke asada na groupe arada groupe ba oyebisa ye komela songa ke moto yo boye ba oyebisa daki yo komana groupe boma des présidents na groupe na mso na kaliki na avance ko na ba v na mikolo ponga ba camarade boso na ba camarade ba génération na ngati ba mikolo na obetela ngo so tama mudeki bo ya ngo fudo ko kaliki la ma mfo sala pour on sait jamais to kola to la mukaboye aussi problème faut calculer ce que place wana no bula miso na longwe kombo mo fona likona benda ya ngwana siko na vana na mutu mena yeba kite mukuni na kulungo siko mukuna lungwaki nde mukulu wana ya repel ya tournage na kena cyber na salimba mona bité esprit mo na pebia on a 18h na 18h na pebia après 19h obenga ngao président kuna sima kuta lobi boye yo za na groupe na yo pour nous yo sala na groupe na yo non vous allez quoi hypocrite mais bon mona ite na Facebook dana lungwa na lungwa bon
Voilà, allons à Bongo, clin d'œil spécial à toi, Jonathan Gana, obésité financière, il nous suit avec beaucoup d'attention, clin d'œil spécial à toi, depuis le Canada, et je pense aussi Alain Kambaji, Alain Kambaji, Kambaji Wani Mema, voilà, j'espère que Nalobi bien, Alain Kambaji Wani Mema, donc depuis Montréal aussi, vous êtes nombreux, hein, Raissa Martins, l'argent t'appelle madame, et joyeux anniversaire à notre fils Elijah. 11 septembre, Elijah, joyeux anniversaire à toi. Profite bien de ton jour, mon fils, mon enfant, le bébé de maman Raissa Martins. Et Wenga moi au sala pe gabana apparemment au recruta pena bilongia yo pena badari pena mo mingité au pena badaba fruit na yo au lelo peut-être bon au 8 novembre à 50 € ya. Ou l'exception acteur peut-être au bandana du début on a 5 ans Azali. Baza. Azali te baza. Baza. Ouais. Baza en met 2, 3. Non, bah cause à DT baza 4. 4. Si c'est qu'on a 4 batikala. Depuis le premier jour. La majorité peut avoir bilonge belé zala zala beta na orchestre batu belé yo igora o ya manora ata bat baleke pa ba faire bien sûr oui rana na kosa yote ba resi banza et côté là peut ba polémique na ba problème na ba to yeba kasi parce que ba ya kapé bon na yo ndom to bando benga ba acteur mususu to ba mo de bando yeba tikala ko benga acteur marote bana ko ya kuluka musala ba ko di CV na ba CV na ngweza le so ba tuni na ba CV na nzoma CV na ba acteur on so ba ya we na CV na ma demande na ba o ba leka o ba ya na wenga na si banani o reconnaître déjà ba tout na ba leka na zana na ba CV ba Bedi Tumba na ba CV ya ba Yves Nzinga na ba CV ba CV ba Stallone na ba CV ya ba o ba suba kenda ba nani ba vedette na ba CV ba Clara Fati na ba CV Clara Fati na ba CV na bango tout la belgicaine ba CV na bango tout na ba ko ka boulot parce que lo ni nango ba ya ko landa non pas na yo mtu bima no frais na kosa wote yo mo po bando bank sote non ngota babilongi wana po yo po bando zono peut-être complexe pe na bango non complexe na bango te de ko se gabana ngana na lubango déjà na zara déjà na cadre na ndo bank se président belé déjà na succès ni non plus que 24 non na kosa te succès ni to bano salate na Kinshasa plus que 24 kada ka bano ganga non kana no ganga bongo ba yeba ki azana généraux mo za pembe na ekabana OK par rapport à jouer ko jouer na spiritualité na le kara ba président belé na makamba spiritualité ba spiritualité na makambu ya boye présence d'abord boye na le kara ba président belé na présence na aspect na présence na présence na yo ouais ko zala non no beti ba Christian Dior ba fila o exactement so ki lelo bango mo ba seri wana so na ba nenga ba kala wana ngasko groupe na 5 ans c'est ba 6 ans 7 ans passés non ba 2011 hein ba yeba kana makambo ba Dior te ba nini te ba yo de jouer ba nga nazara déjà moi propre déjà pour ngai mo ba beta ba sa poto lelo nga sa na ba sa poto nazara moi sa poto di boso na ye groupe il y a plus que 20 sika nazara na moi sa poto kala c'est ba 10 ans 11 ans passés ba musu bazara na makambo ngote vraiment nga nazara de ba studio lelo nga nazara ngo 10 ans 11 ans passés dans mambo ba ninga ba ko studio lelo yo sala ngo déjà 10 ans 11 ans passés nazara de nango c'est nazara déjà propre présence c'est qui ba président musu ba no banganga nazé pas cadre mais arrivé pe ya batwana nyonso ba beta pe na ba groupe musu ça langa bien et ça langa tellement bien oyebi ki osali groupe mo boyo moni ki bato mususu ba tekisa de lunga ba groupe mo boyo ba yekol comme ça les pas na yo o che on a film ngana sala film a liboso ya groupe nanga na TV ba comparant na ba président ba groupe ba sala ba 5 ans ba 6 ans na ya maman na kota yo uzana kinya oyebi na makombo na bango ba changa ba ka ke wenge de kabana na ko moisa da 6 ans et bandika lelo une année ko quitter ya ba mois na groupe moisa da 6 ans c'est parce que il y a un style mo boyi ba déjà ba style mo existera déjà non ba style mo existera pour biso to ba artiste to na Kinshasa to sala musala na ba groupe ya bato ngana za dépend mana biso Charlène Benz auta Sénat kazana ligne de monde boyi déjà moi français moi parler bien propre zara déjà
na lungwe wana na yeba mazu mareleng amna luka photo tourner faut citer za la ndenge moko boye c'est na ba couleur wana français bilingue mo yeza na kati ndako bien ezara déjà et na ça groupe nanga magena tambola pe na groupe mususu ya to sala maboke ezaki nango maintenant faut na groupe na mne fona luka nazwa savoir ya place na tambola ba savoir wana na papa bikade to sama boke non na le vite groupe ya papa bikade ba sama boke avant na comme un groupe ya plus que 20 ya papa bikade na ça rappelle un groupe ya président oxygène mbao akabona vena so la die sobe et pas vous pas faire to sama boke non to sama boke te mais na bien place on ba c'est pas na hôtel ba to musuba yeba ngande wana nyongi na bien ba coupe pas maman Marlène si t'as bien français pas maman Charlène Ben si t'as bien français. Pour les gars, comme tout ça va bloquer. Bon, tu continues. Ah bien. Bah, tu manza. Tout ça m'a bloqué. Tout ça m'a bloqué d'être bailleur découvrir moi. Pas Charlène Ben. Ah, quand on malgré pas français, bah si t'as bien, mais pas espace. Bah, tout ça m'a bloqué quand même. Oh, personne n'a eu. Nous avons reconnaissant. Yo, comment ça on ça m'a bloqué? Mais bien, non, bien. On m'a volé bobo ça. Kito, tu vas nisco ça boulot. Ouais. Tu vas ça au boulot. Na ko le ça ba tu siko savoir. OK. Savoir faire nanga. Na kesaki. Malgré tout, tu sais comprendre. Malgré tout lesquels on la place à bien, mais objectif na o baki que son na salle groupe nanga. Donc na ligne à tout ça m'a boqueté. Non. Donc na ligne ya. Na ligne tout ça m'a boqueté. Na o ça. Donc na ligne ba français. Na kopé ça savoir faire. Parce que ça en espace mais bon non. Na bien. Est-ce que yebige bato ba otanga ba yebige. Bato belé ba sepela na décos que ba soit ça comédie. Bazawati. Ba fa na belé. Ba linga décos que ba soit ça na classique té. Sur ça comédie. Ati teni na yona ba ya ba médecin. Alors ça comédie. Parce que ba fa na ba na belé ndé ngwa. OK, ça peut problème té. Parce que place nga na tambola. Place ce qu'on a tambola. Marie-Hélène sur ça papa faut jouer papa. Sur ça jeune faut jouer jeune. Papa wa tia ma belé a jouer té. Na tout ça ma boké zalaji. La place où tu benga ma boké, les un jeune garçon, banati, ouais, tout ça maman. Il y a si les lois arabes dans ma groupe, les arabes. Un jeune garçon, a chez ma belé. Ne c'est pas nous na ninge pena wenge. La sala à monter. Akasi. Batika. Na luka pa kofi, na luki ba papa wana, ba jouer. C'est ça. Voilà. Place au sikoyo, na ko fanda na groupe cinématographique ou de kabana, parce ba compare na bateau, et ça dit que na chapé. On a kageki so na kena maboke on a joué na ba jouer déjà on a joué petit lelo so na kena ngo to na ba vanda place na makasi ba fait monsieur besobe so mo section ou seka ba se belé na Kinshasa ba sexa biso na kena eloko mo boy na ya na ko s'imposer na ko pesa éducation na ko pesa drame na ko pesa mbelé pour na vanda pesa mo na ki place mo boy ba ozangisa po ba no sala mo ba no zangisa ngasko na ko zangisa te na ndo ba sa mo 1 na ba si 1 nga ba monsieur ba sa ba 2 ba 3 ba ça ba continuer. Ouais. Tu vois, moi, on a mes conscience. Et autant la wenge de gaba na stylo ya na wana. Ya maman Marie-Hélène, ya maman Charlène. Yo mo lo bani na ninga génération do bi ke ba comparer na ba groupe ba par exemple ça ba 6 ans. Yo mo lo bela no landa école to lo kolo ya na. Non nga kolanda école, eza école on a tangela na bakisi ki ngai ki wenge. Mais bato ba otala biso nde ba oyeba ke maman Marie-Hélène, Charlène Benz, surtout 5-6 bango, Gabon on peut sa couleur en ligne. Mais bah tu veux pas nous couleur à bobo manoka. Na leka kunate. Leka o koyi ba pe style là, ils en ont. Non, style la musique tout le monde a pe que na zui son ya style et tout ba robino mundu beaucoup ba interpréter. Ba tu ba ko beta masolo wana, ba tu ba ko yisa mo mo ba landi style ko za ba ada po ba leka pe kuna. Et ko za la ta mususu. Ba to ba leka kuna. Mais yo yiba patate. Est-ce que bando confondre vu que bando on appelle Clara azaki produit akuna et pas na yo. Ba on appelle un style on a ba comme moi ba oh. A combien ils en nini? Non bando so m'appelle moi ba. Non nga depuis na bandaka wenge tina suka. Yana mutu mutu abenganga pona réclamer Clara za côté mo ba mi sa couleur à côté mo. Bando c'est bien na Clara a joué bien na groupe nanga. Mais je te jure. Mais yo mos qu'on a ta wenge wana. Clara bando jouer ba rôle belé hein ba principal. C'était dire quoi en fait. Ce qui est vrai c'est quoi. Bando jouer bien pour les cas, elle est très bien formé dans l'école apparemment. Ah. Est-ce que pour l'on peut ça monter pièce mon ba charge. Ngai na ba artiste ba obunda po ba wela rôle. Mutu anoko mériter on na no pesa yi.
Nous avons Clara. Non, bato bele babima pe Clara ka te. Clara ba jouer mo te. Yo so sala 10 pièces na vie na yo étant que leader. Clara joue na 8 pièces principales. Tam susu, oza ba film musu ta jouer pété. Ba ne ba te soko. Te nga na lobi kaka. Mais na zo sala 10 pièces. 10 films. Aza combattante, elle joue tellement bien. Elle a joué. Elle joue. T'as cité? Ouais. Comment tu es compliqué? Mais dans le bien, on a un groupe pour créer bateau pour jouer quand on a un groupe pour bon acteur, na bonne actrice, ba ya jouer dans film nanga. On a ça téléphone na créer bateau pour jouer dans groupe. Mais est-ce que la majorité paie bana o yo moko formé que o bana na o genre ba produit na o ba ndep na o bima makasté par rapport ya ba produit à bateau. Vous dire que bazala formé pas ya mutu ba yeka pas dans le roi tremplin, c'est que il y a le roi ba chao le roi coup de pouce. Non, o ba toko lo ba ki ba mona ba longi mo quelque part, ba moni on sur côté. Il y a des artistes, il y a yo moko formé. Ba bima pas nanga. O ba peine à succès. O ba bima na groupe nanga ti. Entre autres. Hein? Ata deux. Ba bima na succès na groupe nanga. Kedik boye ba wa. Ah wa comme pas Herman. Kedik. Tu alunga pe ba ke. Na dit so comme place ni. Kedik. Aouté pas nanga. Sperfi teka. O ba batala Sperfi. Yekuta za photocopie nanga mobimba. Teka Sperfi. Aouté pas nanga. Bedi Tumba. Aouté pas nanga. Banana. O za ke ba utanda ko ba yeka maman ba yeko le pano. Yo ko sa ka ikila bato. Asala ta musu na quartier na ba. Teka uté pas Yasmine. O ba yeba kuna. Ba benga mwana mutu place o mutu abimisi ya sali ba yebiki azaka awa. Tu connais tu yobo. Otanga biso ba place na so le cas. Ouais. Ba benga ko mwana nani. Ba benga mwana ya nani? Ngai mwana ya nani? Oh mwana ba mamati. KDRT Oxygène pété ba mama. Oh, mina mwana na ye mo kade tout ça bana ba mamati. OK. Ma place ba yeba pour le bi teka ba yeba pa no. Te, wana siko, mwana to sa émission boy. Ba fanu ba ota la biso, ba commenter na se. Des causes gabana ba retrouvailles wa ba yeba wapi. Ba comment na se yo mo ko réponse. Tam so émission ko ya o yebi sanga place ba mona nga ba yeba nga. Voilà, j'ai beaucoup. Na otakine moi mukie, mais to ko sala ndé émission. Alors comprenez comme ça. Grand merci à vous tous au Borota la biso partout dans le monde. Merci à toi Luzo Logras pour l'assistance et puis Osé Baza le préféré de Yaya donc clin d'œil spécial à toi, Joanie Baza, et puis mon neveu Ferréol, je te salue. Voilà, aujourd'hui, 5 ans d'existence, beaucoup de acteurs au Pébaleka chez Yo et tout. Mais il s'est murmure en fait. Binoer Bozara dans ma groupe, il y a des leaders, surtout des jeunes leaders. La majorité des jeunes leaders, la majorité, il y a des actrices dans Bino, Mazalaka, Bamakamu dans Bino. Oh. Conseiller disent que vous voyez la face bon ils ont un bolingo mais bien mon cas la règlement au théâtre ça raté ils ont ça to ko dingana té mais bien mon cas ne mon buka ba règlement est-ce que na wenge pe lo bon pe le kana on a eu capé moi ba murmure boy mais vu que tous on a plateau banza non banza follow bango clair ko lo baté bino té na généraliser question na yo ils la clair loko généraliser biso qui est bino ba leader bobimana ba Chris na bino de tout monde na musique danseuse babimana ba leader non c'est que pour nous éclaircir bateau na question na yo ba o ba bomba bango ce que ça bongo mabe ngana sala groupe nanga na linga na kati ya groupe nanga te depuis na banda groupe nanga eno biki 5 ans na tika ko linga na kati ya groupe nanga te ata actrice moko ti lelo non na tika ko ata je t'aime te na lobby na tika ko linga actrice na groupe nanga te mais avant nazala na groupe nanga déjà actrice il y a pas groupe à nous na lingaka déjà moi si attaquer actrice aza pas actrice OK mais na groupe nanga pendant 5 ans oyo na tika ko linga moi si mon na groupe te OK c'est ça je comprends toi es actrice non c'est pas aussi vraiment vous allez là pour donc que vous êtes actrice moko oui na bota na actrice moko o ba tu peux ba entendre le biso mamsu ba yebi te na bota na actrice moko na linga na groupe na ngati bolingana kala na linga e c'est nga kolingana na ye so tsali calcul to ba 6 ans 7 ans déjà ou depuis na linga ye na bota ne mwana nga c'est ça rien à voir na maman ba c'est mbote maman mwana doy maman mwana na pese mbote maman na vie chance ntela maman na mwana Clara Fati Lionel Messi na pese mbote maman mwana Clara de oui oh Clara Fati
nde osala ko yebite to yebi ok na ba ko hôtel la biso ba yebike na bo mais ba bi relation amino peut créer là pas problème hein na ba président c'est vrai nga na yebite na tika oza na ranki na président moté pour na relation wana c'est bato ba luka na nga ba guerre c'est par rapport à mon travail et na ça rendre musala au temps et tout à bango mais à part ça rien à voir maman na vie chance Clara Fati la Belgicaine bato ya mwana bien bébé na boga na mwana ça va félicitations président merci beaucoup bofanda aba bolingo ba comédie qui na musique maman na vie chance to lekisi Decos Gavana ouais 5 ans Wenge clair ça clair yo ne ngo compliquer ba faire beaucoup mikolo pe moi trop na ba ada ba raïs avant ils avaient bon hôtel pour pas pêcher espace on va ça trio là pour pas côté so bete optional relation ngwe ya boendeng to comment makasi na ba ada na ba raïs pour avant ils avaient été to bon on appelle na ba film na ba on peut la majorité ba zapi na non bio na top vision comme on appelle na yo na ba film ils avaient été ouais so nga na yebi bango na top vision na nini te nga na yebi bango le raïs ada film ya liboso ada a joué na top vision bat ba yeba ada to jouer mon nga film ya Barcelone a joué camarade nanga muta pasi film ya liboso bat ba yeba ada zara mo so amour nini azara mbali ya Monsanto film ya liboso wana ngai déjà naza président na groupe nanga na lekara déjà na ba film na top vision na film ya liboso ada a joué na top vision to rwanda to solo c'est raïs to bana kozala na ye avant ba yeba ye na top vision na tv na internet ya bato po to ba yebi na ndoko invité na groupe nanga a jouaka avant bato ba yeba ye awa na internet na Kinshasa na jouaka na bengaka ye wana lungu wa raïs bon acteur mais ba benga kité oui wana ba benga yosko benga ngasko na benga ke dana bi wana kim ada raïs Fendi boye les internet film de bosso pe na ibi film de bosso ya yi a qui invité par Barcelone to rana ada na Fendi to zala to comment ko solo déjà parce qu'on est beaucoup collé beaucoup là tant que va porte tant que va leader tant que va master beaucoup là non to kola en tant que ba frère est-ce que vous avez un espace non par rapport à qui va master non vous avez bon fait déjà na théâtre déjà vous en a plus que 20 heures lobi que ne bon ndo kanga déjà ba cadet par exemple voilà azara juste est-ce que bango déjà ndo zarana bango au se sent apena na po na auto amoza no kana mo ba résistance mo botaka non trio na po na okota ngo pene ya moi passi trio na non tout ça va frère tout ça va collaborateur tout ça musala moko trio na lobi ada Fendi Raïs ba trio moi abi yo na Jovi bonze bodiembe la ba ya solo oui moi on a yo ka lisolo o ba diembe la ba na président on est des frères ce faut te kuta to ça musala et après chacun de nous ça va faire naï rêver c'est te kuta na po tout ça ba frère tout ça et après ça il y a rien c'est vrai bien que la trio mo et trio mo par exemple on ni na kati parce que biso de bika tout ça ba frère tout ça trio na bango ne ba ponana non ta ba mona bino ko mo ben koni mo boye ba na ba mona biso so bango OK c'est que funa lugana na yeba bango ba yebisa ngai ba mona biso ben koni comment ponga na yebi na ngati yo ndezo yebisa ngai bango trop ba mona biso ben koni c'est bocha bango ba trio biso nde ba biembe ça y a quel problème non moi na yebi que tout ça ba frère ba collègue tout ça musala moko s'il y a temps il y a ça ensemble tout vendre pas tout partager après chacun de nous on va faire naï mais ce que biso to diembe la bango bon ba trio c'est bango ba faire moko
surtout on va faire moins Bon, différent. il y a un peu normal, hein. Net, si vous avez cadre, vous avez bon, ce peut moi, je vais avoir côté net. La médecin, bon, moi, les gars, à moi, si vous tirez un cadre, il y a un beau fin un peu, et que non, bon, il y a C'est bon, hein? 2 fois. Nous, comme on est ensemble avec ceci. Avec ceci. Désolé. Je ne sais pas si tu parles. Et tel bisou. Ah ouais. Mais les seuls moments peut être qui bon. Moi, courant la rumeur, si on a eu qui concernait mon tout au Oui, il y a un mato, il y a un logoté. Le zobi misawa. Kenon. La bim si la mabé. Non, zobi misawa, le monde. To kenon. Exemple à TV. Babi, vous avez victime à poison, mais on dirait médiatisé qui a monté. C'était pourquoi? Vous avez ignorant, vous avez été. Parce que pour dire quand il paraîtrait. Bah, il paraîtrait. Comment tu en as eu, mais quand un peu quoi éclaircir biso. Et je voulais pas. Nous ça la bénédiction aux de forme banama inayo. Mais or que yo mon repos en soi, aux aki nango. Au fur et à mesure, bando aux ala, place peut boler là, mon poids peut-être ne bolir à bout. Yo peut automatiquement. C'est le quoi comment il va bino c'est tout le monde a ça bino. Il paraîtrait au Tchawana. Éclaircir biso. Vu que tous en a on a plateau, yo mon au moins, je voulais pas yakoyako bimisango la télévision parce que il y avait des gens aussi au batreta qui makambango le quoi ba beige le quoi ba bisolo mo boy ba olukata msumbongo story nene et ngana za wana ba yebi ki na défendaki bande konanga parce que na yeba ki comment ba sentir na bango ezalaki comment na naiko ke ne ko accompagner bango pe na ba traitement na bango et après ngai koyeba yango ki ngai pe na comme na problème je voulais pas y sur la télévision koyi ça tout que je sais si c'est là par rapport il y a réputation na oyo batu ya mokiba na koloba nazaki pe obligé te ya koya koloba ngo soki ndenge j'aimerais moi-même na famille nanga ya koluka ndenge nini ya kozwa traitement sérieux yango mais nzamba za nzambe c'est surtout koloba boye tous envie c'est par rapport au nzamba batelaki biso tous envie c'est je voulais pas ya koya kobeta liso nango po namona ina nango c'est une importance et ban sécurité au moins été que peut-être à force aux ana batu moko ça fait mal là ça fait mal ya kozala informé ni doko ya bongo oyebaki mutu na makona ngo te koza pe na preuve na mutu mombo ete et ba annoncer yo elo mombo yo je sais pas e ba pesa ngango mais monsieur Tanganga sur place j'étais avec ma mère koyoka ngo pasi nanga pasi ya mama nanga parce que asa nanga kanga moko et soki na kufi lelo douleur makasi ezali po asala moto mosote ye moto alukaka souci wana ayokaka souci wana oluka toki esa atteste parce que bacamarade oyo nazalaka na bango nde bainformaki eke baza empoisonné ekokende koyoka message moko ya bongo otali mosala yango se tozwana tolokali tozalaka mosala moko tozwi yango na mosala yango nana elo mombo ete oyo na otikeli mama nanga so naza te akobénéficie nango ya rien non moi je suis empoisonné biso na motu toyebi ke poison daliwa namoni ke ya motu mombo se babomaki ngai pe c'était grave moi nzambe apesa ye makasi ya kosurpasser yango je suis en vie na grâce à nzambe. Voilà, il est en vie, la grâce à Nzambe. Donc, mais yo moko en soi, place peut boler là, on peut jusqu'à la boye petit. Na itambolé na bino parce que il y a eu des interprétations, il y a battu, il y a le que bolinga rapé boutou mingi, beaucoup mal donc bastar ko kuiti à tout moment ko tambola ko lia bablo mo bongo. Bo ebité zaki pour babeke zaki ya ko lia to ya ko mela. Donc déjà il continue à voir ya mon conseil que zaki ya ko lia to ya ko mela. De yo mo na itambolé parce que faut ça moi examen de conscience ya ba ki où tu as puis jusque là et tout. Moi suspect moko ko suspecter to ko yeba ko landela nan banza on est deux frères totambola ba
et bato bakoloba ndenge nyonso bakoloba nde baloba koloba wana parce que oyo banda oloba wana sikoyo otiela yango lokola rediffusion mpo na nga oyo banda oloba na bato moko boye sikoyo lokola bango mpe nazala na bango nga mpe nazalaki na problème wana c'est ezongeli mpe nga chacun de nous olobi totiaka bacaméra totala bavi na bango basalaka na nsima ya caméra oyo batambolaka bato mosusu tookondane lelo tomona bavi na bango ntango mosusu eza bien ke bato wana c'est bavi oyo tobenaka en dehors ya caméra na bavi na biso privé etalaka biso moko econcerne kaka biso moto ye moko na vi ayebi nini aosala ya mabe na ya malamu mpo moto alukaka shiti na ye lobi aza te nga lelo gabana nde naabonaka na mposaka nazala gabana lobi nazala te lokola so moto mosusu oyo azalaka te fo nalingaka nazala te moto oyo olingaka azala vie avivre kaka aprofite na oyo vie ezopesa akolinga te ta mosusu asala makambo oyo po esukala ngo ezala mabe bato bakondanaka bato oyo ta mosusu condamnation wana mpe ta mosusu kozala nga mpo nazalaka na bato se biso tosalaka makambo yango c'est la vie chacun de nous après mosala aza na temps ya se reposer ya kopema ya se détendre comme il faut ndenge alingi yango nde ta mosusu eza na likolo ya bato te il y a un film non moko ozonga diffusion na Kinshasa titre en catastrophe ouais film nanga déjà ba fan ya Kinshasa bazo consommer en premier épisode de la semaine passée catastrophe yango na zongi na TV pour ça les 4 mois na diffuser raté na Kinshasa na zongi li TV catastrophe eza ma catastrophe de l'opéra ba théâtre en bon vraiment ça comment appelle la surnom na ye ouais ndetse ngabo benga de ko se gabana le padre de la cinéma congolais les padres nga oui mais catastrophe hasard catastrophe ya moto catastrophe ya moto non nayo karate catastrophe ya moto ça te babela bobo manoka la catastrophe bobo manoka la catastrophe c'est que bobo manoka pièce ya gabana yo comme ça bobo pièce non de kasi tosala boyo lokwaza bobo manoka pièce ya gabana te bobo manoka tosa bobo manoka te pièce ya gabana nde bobo manoka tochango bongo pour titre ya film nanga pièce nanga yo yo comme wa problématique hein ngai apparemment peut-être bobo akolo juma na respecter ba grand nyonso na mankana mokolo mo respecter OK ponga pena linga te ba mankinga respect baby ka akolo juma oh na lobi bien na respecter ba grand oui na yebi kasi na bi ba grand nyonso ce qui grand mo aza quelque part ayebi kaza grand nanga na respectera bango nyonso mais na linga te ba grand pe ba respecting ba mankinga de respect c'est na linga respect na pesa ba grand bazong c'est lango pe de kose gabana ils appellent ba grand so ba manko ba respect et belé oui comme ça pas impoli vis-à-vis na bango et belé ba grand mo ba mankanga ba respect trop ba grand wana ba mankanga ba respect trop bango ba yebi ke mankanga petit mo bo respect pour na mono amuki ya bébé azana posa azana droit ya respect et révolta un peu comme ça impoli ngana na comme impolité na okoma mo semaine prochaine o makena na manke moto luka mankenga voilà lui c'est des cosses gabana petit à petit donc elle a ça rechuté mais sinon pour tes 5 ans d'existence au bureau ça a fait non en fait c'était parce que nana ba makambo ebele fona lukana réussir année oyo vraiment par rapport à Covid-19 papa makambo makambo moi freiné ma belé nena ngana fêter 5 ans nanga ils ont tam son ndenge ngana fêter en côté par rapport à ça on a bagi non on a soko fêter non fêter ngo ensemble na ba artère nanga na ko inviter moi média bato na ko sélectionner bato mais vraiment on a fêter ngo pour na bato nion sauter ba luka baya mais par rapport ya biso moko na ba artère ba umenanga pendant 5 ans faut na remettre un cadeau on a kanisaka déjà ko sala bango yango funa sala mais non sala ngote lokola batu nyonso basala ki ba 5 ans na bango le nyonso basala anniversaire ya l'année na bango par rapport à Covid-19 ndeto kangamaki je veux pas que na sala ngo bongo par rapport na ma mère à Kinshasa de baloba déjà que nanga na ke de poto na ozera suki na ke de poto na ke poto te
vraiment par rapport à ça, il y a un anniversaire Moroboy. Synchronisation, Déjà, il y a ce côté. Non, non. Anniversaire, moi, il y a ce côté pour que au matin. Naza na Kinshasa, naza pour na samusala nga, so ils attendent au fond na kende na okende ngai comme il faut. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pire master dans le théâtre à Hamel. Le théâtre naza na pire parce que des causes que des fois dans nos familles, si na comme na théâtre naza na camarade. Na théâtre naza na peine ba camarade te naza so na ye tournage ni sonzi naza peine na téléphone na ba benga na OK aza fier avant. Mais ça peine bato ba négliger quand on a ba début hein. O ba pesa ko chance te lelo o kuta na peine ba o pe ba dénigrer yo. Et Belly bato Belly. O mi lo belani ntsuko. So ngo lelo. On a une pesa mbote. Amo po kabela ba. Oh, mais ça on dit nga so na za place mo bato ba lo bongo. So na place mo bo, fona sake na koma pe ko zo kana théâtre ngo bomba bono bongo ki na sa ile hotel. Ba pe je space te. Oh, ba mona pe. Ba mona ki na ina Peugeot na nga na kisima Peugeot na kiti na décapotage na kati yango. So ba hotel azuka te mutu ko kana théâtre. Peugeot ah. Wa ba Peugeot to wa Hein? arrière. Arrière c'est t'es arrière t'es naza Mercedes mo boye arrière t'es ngali ngali kolo t'es ngali ngalo mo non ikatana wow on peut faire théâtre banza nga dekos mwendo yuza na musano yango yo nga dekos à part théâtre na lo mo na sa suite famille so ba yebi parce que théâtre en Bobapé, on a revenir à Malonga, $20, $30, tournage. Pour besoin de la bande, comme va cacher. Quand ça, on se met Peugeot, vous avez déjà bassi, mais combien Peugeot, Zalaki, ils ont souhaité. Et comme est-ce que le moins ici il y a des places. Ah, il y a Yona, na Clara. Des cosses Gabana, na bien. Na Clara. À Clara, ça n'est pas trop bon. Bureau. Pourquoi ozo musa na ngane muzo pesa ngai o na ozana ngo lelo c'est na sala de na consomme mingi hein non so on se mal à l'aise hein mal à l'aise te na la mal à l'aise te ils ont ma question zo tout na question mais ils ont non ils ont basé na kombo mutu c'est ça non mais comment mutu ndeni mama mwana mais moi non bosso ya vie mais batu nyonso moi batu nyonso ba biso ko kansa te tam sunde na so la boye ezo sala so yi batu mabe te yo sa mabe ndeni ba yebi ki na bota na la fille na bota na ye mama mwana nga siko fona bomba ngo ndeni mwana nga za na kati mwana nga liboso ya vie mwana nga c'est so moni vicence bo moni nga siko na bomba mwana pas la vicence moi je sais pas bah toi la personne suka mais toi qui na vrai ou faux bon to kata mso pesa ba dédicace na pour que to kabana. Ok, je suis là. Moi, on a eu le bosso à vie, Vicence, le bébé de maman Clara et de papa d'Écosse Gabana. Moi, on a un artiste. T'as ma qu'il a des sangani. Vrai ou faux, Gabana peut avoir un zémiment où il paraîtrait. Gabana m'a pas ça. Faux. Faux. Ouais. Vrai ou faux, d'Écosse Gabana a une bonne relation qui n'a pas eu. Vrai? Vrai ou faux, de Kos Gabana est très impoli envers Bayene. Là, c'est un très impoli. Dans un respect na bateau. Ça c'est que tu dis vrai ou faux? Faux. Oui, moi, je suis impoli. Moi, beaucoup impoli, c'est la prochaine. Oui, maintenant on a comité. Voilà, tu as une dédicace à ton. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous respectez pour y. Monsieur Sili Bonapemi, merci parce que tu fais ton travail très bien. Merci. Merci dans Exemple TV, malgré. Merci beaucoup. Bah, c'est pas un sourire, on a fait ça, il a pas un sourire. Sourire, non, on sera bien.
yango naseki Ah bon, ça, bon, moi qui saigne, peu bon. nzambe alola ye nayebisa yo quel problème nga natalaka bango te mpo bajoura nde mabe c'est des causes gabana je suis là yango wana koseka qui m'a bouqué il y a pas derrière ça kati non il réclamé yo to la suka nayebisa yo sia merci beaucoup ba dédicace ba dédicace bato te balingaka de causes gabana nalingaka bino mpona kotanga bakombo belebele te ta mosusu na kotanga te bango tu wana je vous aime beaucoup vous allez toujours brancher dans Exemple TV ici c'est le travail et la mais na YouTube na ba fa no ba réclamer apparemment nazali sur ozo ko ça peut même ba produit na yo vraiment ba fa nanga toi na Exemple TV eza ouvert bato nyonso balingaka de causes kabana mo ba produit nanga bokende botape kaka Wenge Plus TV na boya ocha kombo nanga ekomaka Gabana TV pour nga leo na koza pe na Kinshasa te groupe kotikala OK il faut bana balukaka ke basala musala na groupe na bango Wenge Plus TV chaîne eza wana bo s'abonner bo mona ba film na biso na kati et ça la bien bien je suis là ba film tous les na Kinshasa sur le samedi c'est que dimanche na tongo na télé bango vraiment nous sommes là pour nous faire musala ba jonso ba dinganga ba dinga Exemple TV bo continuer bo s'abonner les sous ba s'abonner na mté pour amoni le nganga awa bo s'abonner pour tout ça ensemble. Voilà, merci beaucoup. C'était là des Cos Gabana, tout est bien qui finit bien. Comprenez comme ça. Nous avons juste parlé. J'espère que cette émission fera énormément du bien, fera énormément plaisir à tout le vrai de Barési Baza, à notre groupe WhatsApp. Le vrai de Barési Baza, là je vois Shekina Vumbi, qui tope taille, qui tope $. Deborah Bouanga Exaucé Mouyemba, Exocoeur, Nisha Cœur, Ladi, Love You, bisous là où tu es, et clin d'œil spécial à Master le Pape, Grâce Luzolo, ils vont me tenir rigueur sur un dingue Hiro les coques, Ludovic Pautokota Nike, Fandi aussi dans le groupe, Yobo Mutokota Abisso, aux armes dans le vrai de Barési Baza, notre numéro WhatsApp est affiché au bas de vos écrans. Combien la biche on a un groupe WhatsApp, c'est juste pour promouvoir, partager les idées et puis aider aussi exemple les télévisions na ba idée belé pour un avancement nango et clin d'œil spécial encore une fois de plus. J'espère qu'ils sont nombreux dans le groupe. Bon, d'autres personnes peut-être je vais pas citer pour tenir la rigueur mais j'espère Sephora Ndombe Ndoye a osé Bazandombe mon petit frère. Alors Sephora Ndombe Massefo, je te salue aussi. Clin d'œil spécial à Karine Manès, à Maneska et à Nzambe. Et je souhaite mes joyeux anniversaires à tous les artistes et comédiens ou à voter le mois de septembre. Il y a Jolie Kalunga, Marina Laba, Lisa Queen, Ada Ilunga Davili, Sundiata Maniata aussi, Tansou. C'est pas mon peu mon Karamakasi, on dirait qu'il y a Loï apparemment. Bah, heureux, joyeux anniversaire à Nabino, Nzamba Koksa, désir ardent Yamite Manabino, Zamba Batelabino. Alors c'était la Barési Baza à la présentation de cette émission. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Adji d'avoir réalisé. Comme invité, c'était Dekos Gabana. Alors, à bien recommander un police la semaine prochaine, pour pouvoir manquer respect. Pour surtout la narara, moi, pour le matière. Ça très bien. Alors, Bokende, quand on a film na Wenge Plus TV, oh bon, on a film kati. Maman Abana. A dédié émission Clara Fati. Maman Vichinch. Bye bye. Bote oiza Brand Cosmetic UK, oiza produit en doto elong la kabatash. So pilingi koza na tema ko ya bia ya propre, oiza produit na ya kosela. Oyo eza pola maboko pour la batash, ya makolope, ba genou et ba coude. Oiza oil el kendaka na produit en doto. Donc, ce que vous a intéressé, au continue de ce message dans WhatsApp.
Voilà, bonjour, bonsoir. Batunion sur place Bogota Labiso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barizi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barizi Baza. Fondation Barizi Baza, eza wana pona ko aider, pona ko sunga. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème oyo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda kozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na bana bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé au peut-être batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuve et tout to banda kabola na bango yo muto kozala toucher au banda kotala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas 100 fois parce que la Bible nous dit celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Alors sur un Dev Sanzambe, bon mais on a oyo zora to moi muki oyo zora kabula ngona bango alors to bando que rememela bango parce que ah exemple la télévision les appenda exemple donc to zawana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est notre zap, et touché dans les camarades, Barizi, pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato, Kabola, on a banabiti, qui est orphelin, Tobando Kita, Tobando ça la descente. Alors, numéro la biso affiché, on a Yom Tozo Talabiso, aux années Lamba, aux années carton, au bando Tinda, père, à chaussure, il y a Bana, il y a Age, Nyon, au Sangi Sigara, Tobando Memela Bango, et pas la biso ça. En toute sincérité, tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a motema donc de tout ça touché, accompagné de Yannick Chambawa, que Barizi Bazana contribué à la vision pour que tout aider les orphelins. Donc, Moututo Kota la biso, on a besoin d'aider les orphelins, pour hésiter à bien biso, adresse à Kitoko Yangoyo, exemple de télévision. Merci, 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 Fondation Yabino Yangoana, merci beaucoup. Voilà. Yassika Eye, exemple de télévision et Boti Barizi Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés, merci beaucoup à Fanatiko Bolingangai. Barizi Baza TV. Donc BB TV. Ils ont rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barizi Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barizi Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est plein na savoir-faire en angai. Oh lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barizi Baza TV. Place par comme s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko la notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on finit na toutes. Bon nous on va gag. Ba télé-réalité y a artiste. Ba vie réelle y a artiste. Ba télé surprise y a artiste. Bon nous ba film congolais y a artiste. Donc ezaki zéro bêtise mais la préféré na changer comme Barizi Baza TV. Ba te belé ba retourner zéro bêtise na longo la kiango. Et comme Barizi Baza TV mais zéro bêtise ezakuna. Donc on n'a pas de bêtise. Zéro bêtise na kata Barizi Baza TV. Pas de bêtises na kata Barizi Baza TV. Bon nous ba film éducatif. Oh bon on entend papa maman les qui bana na salon. To bon abiso oh Barizi Baza TV. Bon ça la RRT. Barizi Baza TV, BB TV, Barizi Baza TV, chaîne YouTube, nabino bino, actualité, théâtre congolais, film congolais au Bourgogne en bonne et difforme, car à la Katia, Barizi Baza TV, abonnez-vous. Yopo yoki sango. Partagez sango. Yopo qui sango partager sango. Ba tutu ya kati exemple de télévision, boki mape mbangu na Barizi Baza télévision. Ba amoureux tu ya théâtre, ba tutu botala SB TV, ba tutu botala Belleville TV, ba tutu botala Naomi Barcelone TV, Fanny Massoudi TV, ba chaîne tout est diffusé ba théâtre, ba Leke TV, ba tutu o ba diffusé ba théâtre. Alors, boki mbangu boki s'abonner pe ya Barizi Baza TV, ya Sika Eye. Barizi Baza TV, l'excellence c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barizi Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti. Abonnez-vous. Je vous aime.
abonnez-vous sur Barési Baza TV. Bye bye. Exemple TV qui toque, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.